Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Merci Mingi Nabandeko, Ebo Messana Kolanda Bisso, vous allez toujours branché sur la 3W, Radio-Télévision Lisolo, et allez toujours Yabino DSV, Diana Sulufutu de Wuppertal. Napesi mbote na balisolo pe balisolo az pe napesi mbote na ba DSV pe na ba DSV ne nyonso oyo olanda kabiso sur la 3W radio-télévision lisolo.com. Lelo na memeli bino masolo nini. Lelo na memi masolo oyo nazali ko interpeller tous les combattants et toutes les combattantes oyo alanda kabiso pe ba auditeur ba auditrice ya radio-télévision lisolo. Pour nakosala moi différence entre un combattant ou un politicien. Donc il y a différence entre combattant ou un politicien. Parce que les combattants, bango bazali ko croire que non, oyo bango bazali ko sala, yango pe ba politicien, ba koki ko sala ndenge ba combattant bazali ko sala. Donc la politique c'est autrement, les combattants aussi bango bazali na façon na bango ya agissement. Tolandi na bilili ndenge tomoni Félix Tshisekedi oyo akutana kina Vital Kamerhe, tolandi na bilili tomoni ba réaction ya ba combattant pe tomoni réaction ya politicien Félix Tshisekedi na mituna oyo batunie, il a tellement bien répondu na ba questionnement surtout. Mais ce que moi je déplore aujourd'hui que nakomona les mêmes combattants oyo bazala qui derrière messieurs le président Etienne Tshisekedi ou Mulumba pendant les élections 2011 oyo ba kompana qui est oyo ba yemba ki banzembo biso to ko voter ya titi ba yembi yango to mona ki bo bino moko botala ba bilili na France ndenge président Etienne Tshisekedi ayaki tous les combattants bazala ki wana. Et puis bapuya qui monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba ou azali président de la République bapuya qui est mais lelo tomoni les mêmes combattants ko bapuya qui baembela ki nzembo bakomi ke non moto nyonso tout oyo akenda ki na élection 2006 2011 bangonde ba légitima ki Kabila nde bango bakozala jugé. Mais les mêmes combattants wana bakomisa ki président Etienne Tshisekedi botala bino moko na bilili na mboka ya France na mboka ya Belgique, les mêmes combattants ba yemba ki baloba ki pona Tshisekedi, les mêmes combattants wana pe lelo oyo balobi ke non monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba lokola ndima ko kende élection na Joseph Kabila nde lelo oyoyo il faut se justifier. Mais qu'au monde en inverse. Donc pour l'angaï DSV Diana sur le foot de Wuppertal, les combattants doivent laisser la place aux politiciens. Ce n'est pas place ya ba combattants ou ba ko kota na kati na politique parce que ba combattants bazo comprendre politique té. Les mêmes combattants comme M. Etienne Tshisekedi Yembi Banzembo, les mêmes combattants de là comme Kolobakenon, Tshisekedi il faut azala juger parce que à Kenda qui na élection 2011 à Kenda ko légitimer Hippolyte Kanambe. Vraiment bande konangai nazali ko comprendre te peut-être na moni ba combattant mituna bango il faut ba revoir yango. Lelo lobi ndenge mosusu lobby obaluki ndenge mosusu. Félicitations à Pire Petit à Viennaye cocktail explosif. Pambate ba biloko oyo sala kande obimisaka ba zoba na kati na diaspora oyo babanzaka kino soko leki na video nde olobi makambo malamu. Or ke koleka na kati na video keba oyo lobaki lelo oyo koloba lobi soko changer. Il a qu'ici vraiment que non ba combattant oyo bazana double langage bien triple langage lelo a lobby boye le lobby a changé. Bandeko bino moko bolanda bilili ya cocktail explosif et bomona ba combattant oyo bazalaki na sima Etienne Tshisekedi mais lelo bango peka mutu ba komko fingaye ba komi que non il faut aller na justice il faut s'expliquer devant bango mais l'air ba puyaki Etienne Tshisekedi peut-être ba que non
bifteke ko ba ko koya bango ne ba ko récupérer yango été à tout le monde o bazali ko sala ba biloko wana ya ko juger président Etienne Tshisekedi ba ko juger mais bango mo mtu ba soutenir qui donc tout le monde a que monde en inverse ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vos pertale makambu ya politique ba combattant bo bima na makambu politique laissez la politique aux politiciens combat bo continuer bino na bino ba combattant mais bo tika politique parce que jusqu'à présent bo comprendre na politique té yango na cocktail explosif azali ko sakana bino été ya bino merci. La radio Lisselou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisselou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application